qui personnalité et puis na considération. Mais il y a des gens au kaka yo lobara bande ko na yo na ngambu na ba traiter ba ko traiter ko réclamer mbongo ko réclamer mbongo muto ayela ki bino dossier wana kuna ba bi dossier wana te muto ayela bino dossier wana ke Laura kaboli mbongo ezana. Premièrement to banna boy Laura tangu yo yaka kisasa yo tambola nanga ngana Laura to bosana na bilongi kala tango azaka mwasa camarade na nande asali ba vie na ye ake poto na ye aga mwasa camarade na déjà ngai Pichu Concorde azaka soliste na académie pour chacun son ex préféré ba ex pe bazala to koloba bazala li susu te mais na yebite so pas zo mobile ne mais camarade na nande abala tango yo Laura yaka kisasa ngana tambola na yo bato nyonso vraiment oyo bazaka même na mamboke c'est bomona bilongi na mambo bokenda balo balanda na boy balanda ni bomona elongi na na yaka na ngate nga ezaleka toujours c'est na ko défendre couleur et artiste na nga na sala popana ganda dynastie awa presque tout ça na ba difficulté malgré nzamba sala bien les lotos zalaka nayi ti bato ezala na ko bimate akosala 10 ans biso zaika na elika ke akoya na bimisa na adage Jésus revient bientôt ce que bilo ebele bato ba eba te faut ba nduiba que tine tozalaka boyaka na ba hypocrisie te tangu bozolo ba makambu o boyaka na ngoko bimisa nganza na ni pire na bureau moi na bureau ya faire réunion sona na pire ta na pire monté mais na mona wa apprécier à travail Pichu Botoko na bien mais pour na mona ki aza gentil tonton que ceux qui toye na milieu azaka gentil même petit nanga Tracy big boy boy aza gentil mais en face caché aza mutu a lula soifé d'argent. Donc ne bango tu bazana na zana mutu a royebisa bango te ke aza pinga ke to sana na ba pire siko kutu na obeta jour musu to yana butu Pichu Botoko kabila ngai Tarik Ngangu Dorcas Boloko ko $10 to ute mission boule beti to longwe makolo depuis lingwala ti victoire to kutane na victoire ah boye boye ndete bo so $10 ngaza ingrate na lobali kambu o eza bien na o eza ya solo ya lokuta na olubate makambu oyo lelo eko uta wapi ke biso tozo sambela mbongo toko sambela mbongo nini pepo na nini mais si jamais mbongo ngo utaki wapi alors nazo pesa conseil na ba bureau botika ba makambu oyo ba chroniqueuse bango bato bazo sala source ya ba makambu oyo ezalaka poneti biso bana mibali bu na mutu moko te na bureau faire ko benganga ou bien benganga ça paka omoni boyebobe te souvent ba source on utaka pa bana basi ou kaka bana mo ba yebisa kinga na yebite so ba yebisa bango na ba chambre ou bien wapi source ya ba chroniqueuse ya bana basi wana nde bazalaka o nga ba yebisa kinga nga ba yebisa kinga omoni suite obima ezana jeune fille moko wana mutabimisi makambo oyo nyonso mais lelo so kosondia se laver pona otanga kombo mais otanga kombo te biso to tune uti wapi la malembe nezalika oyebite ba pesi batu bo embongo ah nga tuni abi ah batu wana mususu nde to zalaka lelo ezana ba groupe musu ezake balingaka batu mususu ezake biso na bango to kabwana bakotindela bango pe mbongo na bango na ndenge na bango ah bon siko esali omoni ngam na créer libéral mais ezake mo na zalaka lisusu te na makambu wana o créer loko apozongisima po parce que na kati eloko wana na yaki ko découvrir eloko ba hypocrite bakotaki ebele ezone na likambo sali bokoti ba infiltré. Pourquoi au traité batumso vanena ba infiltré ezalaka na makambo mususu o ezane to créer groupe wana nde to solo to créer groupe wana pe pona mbongo te ezalaka ba manque ya considération ne senga oh tozo sala musala mais considération ezalaka te pourquoi ezalaka na batu mususu so abandi ogangela journaliste mo ne moi la mukie batu kuta te babilo mo ngata ni non biso ba mikolo boy ba papa ba responsable ba genre makambo il faut to sala gaulois libéral nous sommes là pour na gola ferry toza kaka ya ferry toza ya mutu te sans soto memaka gaulois libéral yango wana to s'impliquer te na makambo ya jet set pour ekoma ba salaki ba lobaki toza na besoin ya mutu moko ta diriger biso à part ferry yango likaniso yaka ya kusala gaulois libéral botango bosali gaulois libéral et après gaulois libéral ba groupe ezebele o ekumisa papa Hervé plutôt et propager un message ya papa Hervé mais le mal les a troublé makelele et bimami kaka na ba gaulois libéral pourquoi siko problème eza na ba gaulois libéral ezalaka nini bo comprendre raté toza na ba gaulois libéral ezalaki po comme ba gaulois libéral
kala nous étions ensemble na ba frère musu so mona bo sala kalikam na ba frère musu ba frère mo ba yaka ngana ni boya benga ngate na boya na ngotanga ba kombo batu poto za na piste ya polémique te ngabo nani boya benga ngate alobi na ngabo écoute alobi na ngabo ngana ni boya benga nga bato motala mais biso tout au sala musala malgré na vie mutu sa étoile na wana zelo bazo kabila mutu te ezali makambu ya orchestre ba information oyo artiste fois zala nango des gamma zala nango tarika zala nango tout le monde zala nango mais comme abatu mo o ngana ni benga ngabo et ti lelo golo libéral ça mais utabu wapi liboso zala na mamo boye bakendaka et pas ferry et pas président na mamna bonde za eza normal lupanga mutu eza ndeza na boyaka mulongo sombo eza juste été nde bakendaka après ye okende so na mususu so ezaka babenga na ndenge nini comme bakei batu musu bakete tala bato babengiseki biso nyonso neni bango bakeika bango wana bazwaki mbongo kana bato bango babetaka ba masolo wana yo salaka te kamunuko isaunga nuna nefa boss lelo na oloba mambo ya suka vraiment ya suka donc ya suka ngai mamwana ebite combien ne ko manipuler na baninga mususu bandeko mususu bakotaki appareil ya orgueil biso nde tozala considérer bango baza considérer te place et comment ko pesa bokaboniza ina nga considération na kati wana tozala wana nani na kati na bango basibatindela sans parfum il faut tout na bango na bango on se connaît nde to ando vivre na maman na loba guva ebi tarika ebi ye Naomi ya ba ebi Vasco de Gama ebi nde to ando fanda ngam na mutatinela nga sans parfum 50 sticks 50 déodorant biloko wana tout sans parfum mon boto ki ata na parfum mon na teke en $15 ya kombi parce que ngana za étoile ngaba bitumbo neta mikemiki ya eloko ko sala ngate pe elubila ngate ngai na ko finga artiste te parce que aza idole na ngana makambu ya nzembo. Tant on a mon affaire na ebara que un jour tous la album a wingé à sika faire ko epate malgré album ngo sukara na studio et comme orchestre et panzani parce que tant tozo linga to betaka makambu oyo na bato lelo bazolo baké bango so ba olongwa balongwe kolongwa na ba obwakela ndenga pona soupçon na bango ya mamba yo ki héritier c'est que na sala musala makasi pour ba considérer yo msu balo baké ba solliciter yo il facilité si tout est commis o ayero loba o alongwa longwa au moins ka po ba yo ka soupçon na mutabimisa ki omna mingi ndeko nanga Vasco de Gama po mimi na soulaka nae mona aya tamarambo ngana okokango te tamarambo ya yeba ina montant tout ça biso tout na libéral wa bazarana ngaba bandanga likambo depuis mois de janvier ngaka na libéral wa za batu suso yo basi bayoki ba misu tostoyoki yondeni bolimbo zonga na mafanta or que kutu mama na yebi ete y a pas ko trahir biso yondeni okende na kawana et salama ba réunion et belé et comment yamsu atana sur na téléphone na fanta wana bowelela nini mutu na bango nga una yebi ata ete mais na kama kombo na munoko na yi mama na zaba maloba mabe obi na na photo no moso na bina tinda ngo eza mabe. Maman, c'est respecté. Maman nanga azaka na poto ndenge yo zalaka na poto. Nga na lia ba mbongo ya visa ya kokende poto pamba. Na oncle nanga azaka na Bruxelles Armand Paka. Ezama so na bise nazo koka mboko te zelanga na mbongo yango moi msu na kosi na comme moi visa Grèce yango yo. Donc bo considérer ba tutu banzala te. Na ba sans sabato bo linga bo considérer o bazaka ba bengyo mama lukela moi 200 na sebo moi na nga dindi na dala nye ngati yala batu asala ba benga pona bon mais bon ti muto comme na ba point wana ya ko manquer Barbie vemba kilo mboka en tout cas emsubo mona ke ya pa kabna lelo aza mabe ishalibuna kapika pingala sedoise mabe ya kanam na siliki na siko ya solo mais respect kana na papa Hervé Ferregoul na siliki ya sana naweza pona banani pona bokomi kobeta ba masolo na bino na ba sens contraire bino ka bato bozo na bobeta masolo bato na sens contraire bato boyela biso masolo ba pesi bango ba pesi biso te boyoka ka makambu wana wapi ko bato bayela bino masolo po lelo o bino bobimi lo roi bato mabe mais bo bande ko sala guerre pona bato tout ka bato bino bosela guerre
bakomo mona mino bato mabe sikoyo bato bayelaka bino bamasolo wana fo bo etale bango mokimombe comprendre ke bango nde bato mabe sikoyo moi nde naza boye naza na besoin nayoka bango lisusu na kosamba na bango bakomi yo te tozoloba mabe te tozosala boye na obimisa kombo na yo mutu oyo yaki na lisolo ke Laurent azwaki $5,000 yebaki na kobimisa kombo na yo po bayebi nga mpe na bombaka na nga te après bolingi siko so tolandi na sens nde bozo wanga na seke bolingaka Laurent ote bolinga nde bosalir ye po bino moko bato boande kozala na boye kobimisa ezo nde babeteli babi na clergie ke ya clergie alobi na mutu ke ya mpaka zaka assassin mais bomona nga na yo mutu ondima mba moko mais clergie mutu na ye tiabeteli wana eza ya solo botika makambu oyo biso to banaye ko déclarer na sens lelo na sala émission moi pendant ça na ti moi obi ti pona yambinga comment déjà matsanga ne mais Nathalie e sopanga na mis na télévision na nde bato batonda na silika abimiselinga image ya ndenge mwana na mataki na podium ayaki kanga presa tuni organisation na bino ezali ne po sécurité ko kozate bo so mwana na mataki ate mokonzi mbeli afandi ni Nathalie nabi pourquoi ici na monelo na ko mais ça arrive na ba concert ba te belé ba star belé to mona ramati pe na bine parce qu'on a boye ko développer on so développer zaka nini ke azolo ba mabe pona bato s'il y a bin selinga lisusu bilo mususu presser comment na ba français mabe bineti oyo na c'est ka oyo nazo bunda nango ezo zu sa ba problème donc lokola na yo journaliste oye kola kisanga c'est que mutu wana o akomaka biloko azana capacité te po mokonzi akomaka français ya mabe boye te sko bajar net ya biloko ya bongo o biso tozali na lit nango na ba fan club batu wana ona banaye koloba bayokelaka na ba fan club mitema mabe alors que sans ba fan club fera ozalate fanatique aza utile ke mutu abiro po mutu abiro kolongwa fanatique te mais siko na yebi te bozolinga basola ngoneni est-ce que bino na bozolinga bo exciter musu baloba ke il pas kazolo ba mabe pona président lo ba mabe ya nini pona feri aza artiste préféré na nga moko na décider na bi na ndosa na nga analyse normale na koyi koloba likambu ya Inosbi na koyi koloba likambu Fabrigaz na koyi koloba likambu Héritier Wata na koyi koloba na se limité wana les décisions ont persisté dans notre siko mande pour ezana batu musu ba benga ba conseil non où vont les choses bozo beta soki bino bozaka na batu wana o bozo landa soit disons bo sengara na sengara te o ya tindela nga mbongo na ye na ba groupe bato nyonso bozo loba na lingi na tuna kombo na nga ya mboka ezalaka nini po oza na carte na nga na identité na oza na kombo na nga ma nyonso na sengara ngaki mwende za no grand prêtre nani ote wana nzamba lola zo yokanga ngamo déjà na quartier nanga nazana batu ya poto ebele neti siko na yambi moko Charlie Kabe auti États-Unis na ba vie na Victor Mbala Nzao nazana na batu oyanga ba dirango biuma rango nazana batu oyanga webike ngape na longola batu musuna comme ça ba golwa neti batu comme ça ba golwa bana clégie tout sous la kaka mwende na boy ngala na matara trop parce que ce nazo zaka boy za po ezali makambu ya papa Hervé Ferigola ezo ndiye tozo linga to nuire koya paka likambu ya fait tala caméra batu bazo réclamer makambu ya ke musala etambusama malamu au moins mutu ma auto ebso za igolo libéral aimate tout le monde sauf na olongola mututé ba considérer bisoté au monité ba considérer bisoté ba ezali première lit o to bandaka sikoyo bobandi lit wana est-ce que lit plutôt o lekaki pe na TV pour annoncer bandeko no ke non talangai na bandi yango na TV to bango balaleka balamuki bu yo bandi oleka na TV bango babaluke baye baki mutu nyonso ayebi o to solo laka e bona kati na biso binemi bazate to solo laka neni na bango bato bande kozala Laurent tendance ya kisasa na yebi te ngana to mona na info na stade de martyr jour bande ko kabula ba batch martyr pululu bazalaki Belvis Yamf bazalaki mbala moko Poutine pas azalaka jour on tozana Poutine pokara ba kombo na tangi ba pesa biso batch melikamut na Vasco de Gama Chibangu mbumbu
si c'est nga mona fâché mutu ayiki oza na maître Guy na maître Mais mutu babi oh mais bazo ebise oyo bato ya orchestre ti bazui babachi bapesi je crois ozalaka nazala imana kei kosalika mona zongi na ye omona yo Laurent na Naomi e yaba bakanga frère mo kuna nini Junior Dao Mobutu pese uba mbutu atuninga nini yango oya pakate nini yango ngabite na kwesi mbongo na show atuninga mbongo yango combien bozala bino tunakipa bino nakipa bino te ne botelema na ka nde na leki po na kemaka. Je me rappelle encore tozala ngai une fille comme ça Naomi et Yaba Laura Tana son était à 3 na leki na kemaka munanga tout juste to mema makambu o tozo mema te mutu oyo asali liti ya mbongo azate Ferregola azana bana na ye afutila bango école chère na tasok azana ba famille na ye ba chéri baza ba orli baza ba bionique baza mama na ye aza en vie ngai na Ferregola toza na contrat te na ndimi tata batutu mutu aza na contrat na Ferre azate na ba o balobaka ke nous les nani mutu aza na contrat na Ferre azate na ndimi tata Tracy aza na contrat ala kisango lobia donc si ko soit tozo sur la maramususu bolinga te bolo ba vérité nini oyo ba kaso ngai na comprendre be yo kufi martyr to bino ba tobole kya beaucoup kufa na kufela nini ngana okufela ni ba banalité na kufela ngo ngana okufela nini ngana okufela ka Yesu na mwana ngape na okufa pona ete ata mwana mo okufa pona ete Yesu batie munduki siko boy pou batie leki nao bon leki no fa to bomae to mo to boma na place na oboya kandi ozano propre boelengi oboya mo makam na ye moko bosila nae mais okolelande pour moi monsieur ezaka nango wana permis bandeko ba fanatique batutu botika kombo nanga na munoko donc na sens oyo bozolinga bomemila eza na ba fanatique ope tozo sulula o ba yebi système o tozo boya eza na système o tozo boya artiste aza munene na degré ya munene ya artiste il faut azala na ba professionnel entouré na yi mutu soko koki kozala pire petit eza makambu mususu na makambu ya musala niveau ya musala ya Ferre eza likolo donc bateau baza pembeni na comme manager comme nani tum mutu zo gérer compte il faut pas à likolo na niveau au artiste azali Ferre n'est pas là pour akomaka aya koloba ba français non Ferre azali wana pour chanter asa star munene yesa wana pour chanter tout il faut basala que programme eza jour wana boyeboye ye a répéter avec que tina zo mata na podium na bantina nzembo boye tina okita na nzembo boye mais tozo comprendre te juste eloko nini oyo ezolinga eleka botika ko monter ba makambu ezanga tina na ebisi pe na ba chaîne botika ko tsa elongi na ba miniature botika makambu oyo bozo déjà ozana bezo ozana succès wana ba chaîne botika te donc botika makambu oyo nazana besoin na répéter ba genre ya ba émission ya boité po mabe ata mukolo moko tata mbule beta ata nini muto nyonso azalaka na kosala ba analyse non sa mutu nyonso oyo azalaka contre Ferre nazana temps okumisa ete muto nyonso na monde ya musique ou azalaka contre Ferre na mo temps okumisa ete na okumise pona lobani pona lobani non alors botika makambo na bandeko mususu lengela nino ebele to ebinde to ya ndeni expliquer biso ba koni ibetangela ko ba kombo sangande ba na tina kutu akombo batu te ebele to ebinde to ya to lingate e koma ke to ya kalisuto ando expliquer omoni yonde oyaka omone po ba photo na bino eza yemo mo comprendre ka bato baza barabe na photo bazala nango mabe. Donc mabe ba Yvon Kaembe prêtre baza Yves Cléter Mobali Jonathan Makengo prêtre batu nanga ba Jino ba Jogo Jino Mbemba batu nanga baza o nazalaka na bango ngai naza mutu ya jet set te nga naza mutu ya Ferregola soki mutu ozotambusa makambo ya Ferre mabe na kolobela yo kaka parce que nga nazali ya Ferregola moi je joue pas la musique nga naza fanatique ya Ferre mbula na bandi ko za fanatique ya Ferre depuis 95 ti lelo wana za no chaste na kumisa Ferre
donc ti lelo na ndenge na beba boye na kumisaka fere beba na beba donc ne na zabo nga na kumisaka fere na kumisaka mutu te donc soki mutu ozo sala epai ya fere ozo mema makambu malamu te nga na koloba po na za na besoin ya évolution ya artiste na nga yango na makambo nga na za na besoin nango yo ebisanga neti mbongo nde to wana pe bato mababe bazali keba bato musu bazwa ba code musu swa tokeba neti ngaboye na moi agence abilamba na kinanga ta ba 5 fois nga zona bato nanga musu na koma kabela epolo sala ebui toloba mama musu tambo yaka pe bozo rapete moté bolo ba rapeke ya solo bozo kosala bino bozo masquer bo masquer te bo kende na bato makambo eza vérité ngai mutu nazo sabino ngai nazolo bakaka au juste pour l'intérêt bambongo na bapesana na bapesaka nande babima basongi na ba o bapesi batona kuna bakatsa te ezali jour na yaki il fallait Laurent Kende abeng senga na kei batota batire bapesa mama katsa yanga ni na katsa yanga ni na katsa $400 na ke na $400 est-ce que $400 ya mbongo mon pasteur Jojo Kamani Chikuna et puis pasteur Isaac Bofunga donc $400 ezanine toti kababiloko oyo tozolinga to mini to mini to komisa makambo guerre alors que eza guerre te ezali nini tozalo kwa na kati ya mboka président de la république azali ba ministre bazali soki lelo mbongo ezo mata total la ministre économie mais dollar ndenge nini toza na droit ya koloba nous sommes na village Gola pays Gola ndenge tozali na RDC président nango eza Fachi eza na ba ministre toza bato ba tie pona ma francophonie soki lelo ezali ke stade silité ba okangana kuyampaka moni ba question ngozonga toujours kana ba les mêmes makambo yampaka ulala na palais ba pesio message et pas batu que non batu mo bazumbongo boy bino boy ko défendre une partie mususu etikalaki et ça a créé tout ça ezai tangu batu wana bazaina bango bazumbongo neni bango ba considérer bisote nande bakenda concert pour le man ba monelo nginanga bamonanga te batu musu bakenda na bakota te neti banani po mango yango to ana posa to ba vérité tangu bakoti te kuna masolo eka na matoi na biso boyebi te tokendaki kuna toyaki négligé mais tangu bozo kende kobetela mutu te sisa makambo na okuna ngana kolinga te na fandi bazoyebisanga ke bazoboma artiste et sepelisanga te même atab emsu ba gouve wana ou asa petit nanga mera gouve asa mama leki nanga kutu ezalaka to zalaka boy ezalaka boy bango ba osa musala bien to ba comprendre que roi artiste azo bimisa intelligence Vasco de Gama azo bimisa Elvis ya azo bimisa Poutine azo bimisa petit nanga Eden azo bimisa toyebo la tigresse azo bimisa to bazo mona ba sagesse azo bimisa ezo tinda bango pe baluka basala recherche to tombola artiste lelo na mokili internet so bimisi boy ba ta faire ba ki likolo et bon yo comprendre que bazo solliciter ya paka alobela kanani fait rigola c'est que baby que na quand on a puissance et ali kuyapaka c'est parmi les questions souka pour tous en bande comme soit tous on a mon batanda ndam yampaka mécanisme nini boko sala makelele bima kaka na golwa libana ba golwa libéral te au moins na bande ko na pe kuna ba oyima te ko yima ya bande ko na kuna eza peut-être le roi ya bio ya bidote na bande ko nyonso bazoyima to kosamate tout le monde azoyima moi est-ce que ebele baza ba mama musu basenga na poto tant muta kabela ka e po ebele bakenda na bango banque te ba OK banque ebele po na fi wa mana ninga liseki te ebele bakenda ka banque te ba OK banque po na fi ko mutu musu na kemba na ya komolia shawa maka de pa bandolo bela fi bakenda na bango banque te ke ya kubanga ke ba musu ba bi kin service express place ezaka kin service express wana ba western union ngindite kin service te ça sire OK ndena ko kende ko zwa mbongo kuna
biso kenda ba bon biso mutu liboso espana biso kenda poto na ba ne na beteli wana 84 85 donc ngana sukwa na badidas bato poto ba badidas donc badidas ne za iso tient gel de douche tient solo na ebiso ya danger yesko sokola no na sukola nango donc na ne loko oyo na koyi ko banga lisusu te na mokili ngana zana na 28 paires ya sapatu na mboka oyo 28 paires s'il te plaît na oloba so na okosa batu nyonso o ayolo commentaire za na beaucoup na yolo ka te na kisasa tout ça ma mususu o eza vrai soki bande ko bazo défendre ma mususu pona artiste boko misango na sanso bozo nga okomisa te po mama songolo abenga ki nani boye babo bobo milora tendance bozaka kawana siko soki boko koma ko banga ke kombo na biso ko bima soki boko continuer na bino na berebo e baba kombo na bino e ko bima na ba appel conférence to salana na ba voice na zazaza no misuku to soki babenga na zolinga lisuku ya mbati po boya aka na makambo ba ifasika ngwa bino botanga kasi boluka misana na TV o to sala ko eza ba théâtre de chez nous Luka Musana TV, Tony to mona na CBS, Tony to mona na Canal France, to mona na biloko bongo, auto ça les aba théâtre inutile. Mutu na mutu, ça au sous net ngabu. Ngana mutako la vingata pona salité te. Na propre au sukulanga na nini. Mambu o nazo ya nango, o nazo loba eza na sens. Pour ceux qui moni berer autre si azo sala, il faut attika la photographe. Batie na kota okanga ba photo. Kota mamono ba komaki pona papa avec eza na niveau na été nasi audito na pese mbote vraiment eza na niveau na été donc ya alors ce to lobi likamba boy mabeni tozokosa po ezomona na pe na misu ya batu nyonso ba continue so moni okeso mo biso nyonso totonga bam ya mpaka déjà nous comment dirais-je ko ba ça te biso nyonso totonga bam. En tout cas, balekisi bon ça peut musala bien te dernièrement makamon yuta ko bima awa tala uto koma na ba point mamba yebima makamunini après ça na petit babylon mso ezaka oh non umonite ya sia longwe na alinga ke ne pas héritier so ya salibo ya salibo na tuni ba misunde bazan so ba proposer ba eloko ngo héritier na monto ezo ya na ba obo balokuta po ba bengi binote ba obo ya te izama weli mbangwe na monteuse ya welimba moi mso akoki osomba pe bilo na braza teka tout cela bien cuidado voti bate cuidado c'est ta fala mal obi eti ba niveau bozolinga to koma eza mabenga nazana nga golwani tango boyaka utonga batu wana bino batu boyaka na masulu wana biso vrai biso boye ngai kezi toko silisa o alelo vraiment na bomba mususu pona ebi aka la question moko na tikano beta munduki semenuka OK ngasko na question mona na tuno ya mpaka tomoni après ba guerre rebelle qui tira pays vie jet set mais c'est ça que tu peux asengi bagolwa bolimbisa ye iza grand prêtre Félix Oazé comme taluki ba makambo na ye yango ba ngba ki peut-être ko défendre ye ba na choisir ye mtabanda otinda bango okoloba seulement na limité moi monsieur saka le akosi na limité camarade na pichu kokordo azama mobile lo tendance azaki chef d'orchestre ayeko comme chef d'orchestre na culture na me waze kwa akanga kanda nenuki mais moni mabe esprit musical ezareke bato ana photo gome bango yepa na ezarati waze kwa za na yepa na ezarati ke esprit na photo gome il faut nani non je sais que yemo waza impoli de naissance yemo waza na impoli de naissance je sais est-ce que na makambu na bango na waze kwa ya bagolwa na kati ezani bon baza ba cultiver bagolwa baza bagolwa donc eza l'être mon côté jenase eza biloko mibale différent bagolwa ba na G ba cultiver ba na C eza biloko mibale ABC et utibu G ezabo ce que tokutane liwapi
je sais que bosila na vie na yo nengo lingi bosila tika mama kubenda oh non bagolo bolimbisa po golo personne est-ce que bagolo to ko penser je sais poto ça na ngoni non moninga na mambo on peut ko chabino puis attends la concert niveau d'upidi abwaka mama wo yagola kolia na bato sergi za kilo désolé bilo fidèle qui je sais que tu fika je sais que tu peux je sais d'ailleurs je sais que na mboko ebula kalisusu siko to koma ba transco ti yo mo zolo bozo ba teke siko to koma ba transco ah crazy j'ai c'est que makambo ba je sais que ba lo ba lukuta ya ba seden ba pesa ba nini ba siliko dit hein idéologie ya kosombela ba musicien mutuka et bon so bino no so boza na podium beaucoup ya pe concert mo musicien azui kolekani eh ça kabi mutuka na ba babi ke wase ko mtapesa ki mais je sais que alo ba ke ye moko ya ki na mbongo ne via baxele ndambo mais déjà bakiseli yo nani na tunelo moko période mo wase kwa culture ke Nigeria Olga 007 munduki azonga na mbongo koleka mutu nyonso te koleka gile sambata moni yo to sula mamba bien ozoningo bandoko tsama mobalo baba sala Olga na temps na zwa temps au futela lupango mobimba na limité lupango mobimba eza ba secret ba vie ya batu mususu moeto beta ngoboy ezate Olga zwa temps au futela lupango mobimba na limité pe Olga za na voiture ya sika yuta na poto mbamba ezalaki parce que bon yo tant na zolo ba mamba Olga zo ngotila na Gilen Samba tant na loba mabe wana Gilen na loba lo mususu Gilen Samba omono ndé na zo critiquer OK naza na temps ya critique te na yoke yoka na vois le biki ya ba danser toi wazeko ba vanda non na banda ya papa la ba mama et ça là eloko te za mamba vie eza ba famille musu mwana paza na mbongo bazoboya kinda futil mwana za kutu mambo o e engagé bisuti Yvette Mbi Azanuti apesenga conseil Aisha Okoko tata mwasi bana apesenga conseil Vienanga Blanchard Moussaka apesenga conseil c'est le Scram apesenga conseil Issa Unga 99 fois boss apesenga conseil Georges Barbosa mon général apesenga conseil donc Georges Barbosa le producteur na peso bena na lingi feza Schengen également kutuwana manager na comme mikolo avant ozwanga émission faut benga feza Schengen ba bien comme bon biso ba garçon miniati comme bon donc ce que ça un problème moko bolingate bobimisa baninga mabe mutu oyo mutu mota lingaka ba kize na likambu o ezati esenga omona mutu alobi ba mamuso ekomi ke alobi mabe mutu na mutu zala na eteni na yo zala na limite na yo matena ba poeto inana et ça là que ba sola kalisute ezana sens te net Tarik Ngam c'est mon petit frère na ba mamuso ona sola na et engagé golo libéralité to beba na pe to beba na wana za mamba famille na biso net Elvis Yamfou c'est mon ami mon petit frère nde nazana bango tout nde bazaka ba petit na ngai ba master na ngai na fanda yemsu likamo ko atira benga ate ya paka boité mona wa na bomi pona yo également Naomi ya bezana mutu ta lobila nga lokola yi ye mazo atana tuneke yo sina nga trop moi lobi mamne na ata moi sina yoki to boma bona yoki eloko wana ibandela malisuti même ma Vasco de Gama ça m'a fait impaka c'est du triangle même c'est du triangle kuta lobali kamokala eloko ebenda mais c'est du na pesio raison siko na mamka ba misala na biso donc ça que ba mambo yo bandeko toza na respect star mi de 3 fois star star mi de 3 fois star star mi do un peu sora bambo donc Jaroul puissant na lingi na ba problème te Pamela Mbuluku et puis Priska et Joël Tampo na lingi na ba problème te au moins na loba na lingi na ba problème te bo excité ngate na loba mangambu ya mabe ngai na ata mukolo moko te na munoko o elumbaka solo oyo ekoloba mabe ya papa Hervé ata mukieti malgré nazana ba connaissance nanga mais ce qui porte et fungwa mapezali pona kombo ya fe so mutu abatu aza mabete ayemba koleka ba musicien nyonso ya génération na abeta stade l'équipe ba stade ba jeune nyonso ateka van streaming koleka ba musicien nyonso congolais na me salamate siko nazomona défaut na ye te défaut ezalaki kaka ke ba bureau ba bongi ça
ngana na posa ya mbongo te na okenda mbongo na bango wapi. Merci. Faire égola na nombre toza soit bando pesa biso ba 500 malgré za millionnaire za pe papa batu et bon yoka si faire za makambo osala te makambo na osala na vie ezaka po biso to lobelake il faut ya pesa biso mbongo non ezateni nezake mususu ye moko so alingi remerciement ko zape balambi batumbi biloko moko to ye to grignoter merci na sepeli esili nango. Et ça m'a mouillé bon ça te monta ko yo penser na makanisi na na salaka mission moko awa nani azolo de longues jambes non faire azo pesa ba 500 langage na bisa de longues jambes na de longues jambes yo monaki makambo yo zo lingolo babo ebite makambo o zo créer ba problème yango mutu muso ko ke côté na ba tambusi na ba commissionnaire o so na zo 500 wana lukela anda kwa 40 et yo comme joua là c'est luka ba makambo yango wana donc bande ko nga ba gulo ba gladiateur na lingaka bino mingi so ina lobai ke na komi na nga kosala analyse na préféraki na longwa na mokili ya ranking ata yo moko na vie muto olingaka ozaka na ba problème na boy motema na nga e inaka batu nzamba tinda biso na se poto ina na raté et non poto lingana tango za esiko bazolinga ote omoni okukwea na lisumu bami bendaka so ina lobi ke na komi na nga kosala analyse lingo lobate na komi kofinga fe non ezake na komi kosala analyse na zota moyen na kota bandal na yo moninga ba 8 décembre na yebi yango lisunde ezala raté nazo bwa na ajo bambata o etikali litama ba base litamelongwa ba bise koma bambata aja bambata selika yango moni lelo nazo komi na posa ya liberté ke soki na ki ta place mon nazala à l'aise mais nazala ki nazo zala coincé mais tant nazo zala coincé batu bazo accuser batu lisusu na makambu o eza na sens te yango na préférer ki ezala arbitre za équipe o ya kumisaka kosa analyse za aux arbitre mais naza arbitre pas za ba sentiment nae donc même nia okutu babo bimana nia wa mwasi pe baboti donc arbitre pas za ba sentiment nae et lobi teke na komi kosa ba analyse na fingi fe et lobi ke na koki koloba nyonso o na koki koloba pona musique sauf mutu o alingara ferité na koloba likambu na ete pe komo na na munoko nanga te merci. Ok, merci Ampaka. Merci. Na ozonga lo peno pesa numéro bambote na ngebele na maître Gegebo ika le célèbre maître makasi maleka mutaobete azalarati. Maître Gegebo ika le seul maître o kongo mbeluka na mama moko na PC ba wana zetali bon maître dollar rouge maître lion na lemba wana do talaka dollar rouge na peso bambote belé maître dollar rouge ya yo pena ngwana yampaka rapidement ba dédicace parce que to comme dans maître zet balébé les porte-monnaie magique et puis maître Manu Mwendo ngasko ba maître nga ya batambong maître ya dollar rouge boy ka tirke le ropamba batambong oui bien donc ngana oyelanga mutu mo boy soki les banquiers les banquiers to kutana les banquiers oyelanga Adams Mabungu na kutana Adams oyebelo wasalanga o mela tembo moko e na mona ko libabe jour yebsa Adams abungisa Adams Mabungu abungisa mais maître dollar rouge bacho tembe maître lion maître dollar rouge maître lion lemba achete mamonata MPS maître Manu Mwendo président à vie ya judo club Kalamu na bi batu tout o yanga vraiment Dinama Kengo Gabriel Kinkela Mireille Totokani ya Carlos Bila et puis Nganda Kelian Denago na Melin vraiment batu tout na pesi bango mbote bagolois je vous aime mambo tout bolo bana ba critique nanini na yoki mais botala nanu pe. Est-ce que na critique au bino bozo banga na zo finga papa Hervé non po na makambo ba senga pardon te muto azo la pardon nga utu bokosi pardon na senga ka nzambe moi na bokosi mais na zo ebisa bino ka ke to ba garder ba bande bien. Merci. On est arrivé pratiquement à la fin de notre émission. On se revoit prochainement dans le numéro Moussou Yassika. Ciao. Invitation à ardoise, mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Mobokoléaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison divers. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à
Mboka Boété, vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.